Et voilà, salutations déjà à tous les téléspectateurs de l'émission Astar. C'est moi Betty Masengu, en tout cas comme vous me voyez, je suis ici. Donc voilà, pour ça Patrick, Batoisé Belé comprenez. Époque na bango o ba tombola ki lokumu ya mboka na discipline na différentes disciplines artistiques et maman Chako ndenge boyebi elle a beaucoup travaillé pour le rayonnement de notre théâtre et yango toyaki kosa la cérémonie wana et voilà donc ndenge na lobaki na français tozana esengo parce que maramino soleki eleki malamu contrairement na ndenge moi banungu nungu ezalaki na ebandela ya matanga mais Dieu merci makambu eleki malamu na biso babandu ma passe mais tous en a choité donc toye karapoto lela ensemble na famille o ebungi si maman Chako na ba artiste baza awebele nazana Ange Kasongo donc babi comédienne mune na mboka na biso bonjour. Bonjour Betty Masengo. Voilà, bonne santé. Toi Kenra Patrick en attendant tu ouais moi Liloba zara ke to kunda mama les jours oyo journée na ya suka yango oyo donc binomoko chezate quoi biso tout toi na mawa donc biso tout se retrouver na nécropole donc c'est ça mingi le bezate taka to za tout ma ba te belé to pesaka na mawa to kabola mawa na biso ba artiste donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Ange Kasongo en tout cas. Merci na ba internaute nyon so bolandara Betty Masengu na Libanga TV awa na Kinshasa na Access Télévision. Merci artiste basé belé to reçoit bango moko mais on a dit que d'abord temps bota la image ya maman Chako. Kinshasa et puis Libanga TV na YouTube tomonio na dernier hommage à maman Chako. Voilà moi Liloba na ba téléspectateur bolanda biso tozala na mawa oui bien tozala mawa mais connaissent la bande qu'on a biso surtout toke cimetière. Merci beaucoup comprenez donc bon moni ndenge ba artiste baza to reçoit ba artiste nyonso o baza awa baza tellement ebelé mais ba o baza disponible onde to reçoit bango et surtout banso bazo wele déjà ba kene nécropole bisika o corps ya maman Chako et ko kende ko pe manakimia. Voilà Patrick Onzenga mon frère donc to continuer déjà. Voilà, toi soit payé interview.
Kufa